Donc, on a Bimisco, faut expliquer ou bien. FB100, le spécialiste de l'événementiel. Pour tous vos événements de qualité, par des professionnels, avec DJ, équipement, projection de lumière, feux d'artifice, fumée lourde, rideau LED, gâteau d'anniversaire avec chariot magnifique, service traiteur à la demande, piste de danse, proposition d'écran géant, photo vidéo, des caméramens spécialistes, des professionnels. FB100. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Bonjour fidèles internautes, c'est votre émission Carré Parfait avec votre humble serviteur, le E, le M, le S. Carré Parfait émission socio-culturelle et pesakabino information. Il y a sur Isika et Zambino Nawanda Kubozolanda biso na image prod chaîne YouTube pesakabino qualité ya image ya propre ya soin ya gubota la biso bomita la to nini. Propre, pour commencer cette belle émission, salutation spéciale à toi, Luki Passport, vous avez un passeport dans l'espace Schengen, vous avez un posa ya convoiturage à Malunga, vous avez un posa ya van ya confort, contactez Luki Passport pour rendre tous vos services agréables. Pick up à toi, le big boss, Luki Passport, salutation spéciale à toi, patience moukendi de longues jambes, moi c'est Pembe, Ngungia Kota Te, Aleka, salutation spéciale à toi, boss Papika Mbe Lyon, saluté na yo, saluté na Cornélie Mounongo, code mondial 001, na pesi mbote, pa ya le big boss Willy Moucheni, moto ya mbongo ya solo, salutation spéciale à toi, et bongo Jimmy Belao, hein, ya Jimmy Belao, hein, na pesi mbote, c'est quoi lire, Aristote Digname, les nobles, salutations à toi, salutations spéciales à Francis Mundabi, na association Nyon Sofofram, na pesi binombote, na pesi mbote, pa ya Papile Boaz Télécom, salutations à toi, salutations spéciales aussi à Mbala des Amba parmi nous. Derrière la cam, toza bongo na Jordan Mizwa, Zwanga bien toujours, accompagné et assisté par le patron Bogos Fire Basket.
Aux en a fait un mariage, fait anniversaire, on a posté à Balia danger, na fait non baka na photo danger, na fait nayo. Contactez FB son service pour rendre tous vos services agréables. Mesdames et demoiselles et messieurs, j'ai ce réel plaisir de recevoir pour vous Motobo Lukaka. Au sera yé na télé, c'est que makamba danger ali, c'est que moto zopelanda ko benga na po aza déjà parmi nous. Que je salue, je dis déjà bonjour camionnette Mbola. Bonjour MS. Boni. Bella tonda talent. Talent mon la écran boy. Nandi maté en face à yo. On peut se respect mon souka. Comme na ba diamant na ndoto kimbango zo fota. Na une nomination. Na ba nomenga. Communication kimbango donc faut penda makambo sala maintenant c'est pelo kuta no so MS émission les a question mingi quoi. Merci beaucoup. Ça m'a plaisir ton ça l'émission na spenayo. Camionnette. Donc on a 26 auto beta mambaki toko. Nzambe na soza liboso na tiki tout pa nzambe na ngai papa Simon Kimbango Kiangani asimbanga l'émission ni koleka pe na bosani te na pesa boye descendant na biso tozane kalaté dans 10 ans 15 ans recteur qui soloke le Kiangani Tracy donc toko le kalabiso. Merci beaucoup camionnette Mbola na ba diamana olatel biso lelo babi lelo eza lelo ba lobi Kimbango comme futa makasi puisque n'aspect avant ça qui n'a pas bord monsieur sous mikolo et mati donc il a ça qu'on lit bien quoi pour bien oui battre qui monte barazan nzambe oui barater faut vous sentir on a les autres moi te côté musique côté ba maître on a rendu monde qui mba on est là donc qui mba on est mystique nzambe nzambe na bosanité poto ke mingi grande sœur nanga za sérieusement malade à côté à l'hôpital mais c'est quoi pour AVC bêta qui est donc pendant la 5 pendant nzambe nanga Simon Kimbangu pour ça moi la Kimbangu pe docteur Marie-France Mvondi moi si il y a Fabien Mayuma on a beau frère nanga na 5 pendant grande sœur tous ensemble quoi de Marie-France au le kenayo camionnette mbola Marie-France Marie-France faut que na mabondeli donc moi si moko malamu moi si moko na habité docteur moko sel ça va te belé donc Marie-France Mvondi Zambasunga Nzambaza Marie-France donc azonga parmi biso bango na posa na parce que tena bela raboy avant comme la médecin na mona liboso na Marie-France mais le Nzambe ana moi kokoso na rente oleka bien Nzambe na Simon Kimbangu aza simana yo camionnette yo na bato Kimbangu ya promne ermo ba bengani yo ermo ba zongisi tu go ba zongisi mbala mo na nomination ouais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui non mais chargé de communication média quoi donc nomination ah bon parce que na mona na ba on penza na mona na ba oyo ba mona ki penza ke au moins te que depuis na leka pa na yo tant na 5 émission na ni la bank 5 moni que non tout monde penza ko na MS ndenge ba ke na yo penza au changer pour na ramon na ba on déjà mais la ke na toujours na ma bongo finga trop te na loba agressif te agressif merci bon ici ko finga longo la poser bien te na bana quoi parce que ba moni penza ke tout repena ma comme me belé moi ko bunga za l'église donc zwana makambo ke na liboso otali sabatu yo pas que c'est sur désordre kuna ko te ko bongisa parce que bambo ma beza l'église na so betara yo finga ba bi ke yo za katia bambo ma beza kuna bazo chabiso na mbulu pour moi mon boulot ezalaki wana pour tozana descendant motozane tant on a 10 à 15 ans bengi Tracy aza jeune moko aza recteur aza kipaka investa bongolo c'est jeune asala musala ne kitoko oui mais tant jeunesse toujours mutabunga ramuke tant tozo ko la mona lisusu avant na même na petit nanga oya koma trésor mukuna trésor petit nanga zalaki nanga awa donc ambiance mais père na benda ki akoma pembe na e tu comme kimia de mo Tracy a passer na mama boy na boy mais bato ba utiliser ngona ndenga mabe ba ko relaxer misapi pour que lobby yem ta ko église ki bangisi fona petit wana za bogo sa ko salati donc petit moko boye recteur pas tanga ko sakalate donc ki bangisi ba tanga ka ba jeune ba ngoza makambo ba mo casser siko wana entre bino na 4 kaka bato baza na tropo moni ezaka 3 na 26 so bato ba na 3 bata 26 bazo tinda bango pas bebsi la biso église bata 26 si to mama po ba kenda basala wenge na bango siko bato bana 3 sikoyo siko batinda kaka bato ba basala bato na ba détruire so batake po papa ne comme les accords conseiller ya SKK lui ta charme la kimia l'église buzobe zalate mama mbongo makambu tout papa zako siko ba komaka ko tonge ko critiquer partout siko ba continue na mwana ne sikoyo de tracer commis et comme na petit namo Vani abenganga apalinga c'est Tristan abengana na utala ba dossier wana asali ndenge nini a traverser kota 26 amo beta ba donc ba obi penda quoi yango na ya na benga ko bengi 3 fois Vani
Vani Vani wana zanani azalaki na biso aki na garde ko na ba petit na Tracy Kimbangi seraka OK akesi koyo etango soki besoin wana ezalaki wana sepelaki abendali na ye akomo critiquer Kimbangi akomo critiquer na Tracy o azaki pemena apesaki kolia apesaki mbongo asombelaki ba nyonso tout ba caleçon ba cravate ba chemise ba chaussette kopesa kumna mboka ya sele ko sema mutu mais le la balsi mindu ki akena 3 ngala boso na so na ye maintenant po ayebika kotala ngai na sepeli na ete nga kena 26 donc na mona sala émission na 26 na 3 tu kana raté ou oza awa oza kuna donc Vani kozwa na ye awa pona batina sepeli na ota moni émission na tout ozo take Tracy et ozo za Tracy apesa yo mbongo poza na biloko na ye fo bimisa po soki sala nini yo kanga bien en tant que communicateur donc on a bimisco faut expliquer bien Vani so ko bimisa biloko sala ngwana bombi wana ko Vani bimisa muta kufa zate likolo na seko ninga na te ko zaka bongo po to mona mukuna ko taleka sala to mona mukuna wa akufa te ye ko d'église ko ma danser to mona héritier wa ye wala za toujours goga to mona bagimbangi se papa Samia wa eloko mo ko changer ate Vani sala ko sala mais na moni pe na voice ozo senga ba pesa mbongo sinote o ko bimisa biloko sala ngo Vani na so ano Vani biloko treso sala ngo ngana zo ba natake moi na po hasard tata na bengi nonga yaza descendant au valable bimisa yango Vani ko ko ma ko belete tracer ko peso mbongo te bimisa ba biloko nzala ngo ma omesi la pa ko muta ko kufa ba zate Kimbangi sinenge zala ko biso do zawana pour te komisa bango wana les églises abato to ko détruire ngo jamais pourtant salama to zalate biso to ko ya poto koma poto zabandimi na bango to mo déconner donc Vani bata 26 bazo tinda yo bino bata 26 bolinga bo détruire Kimbangi se bozo take papa zako tongo pokwa mais bo lembisa été papa jangene wa bamba mabanga et ça la ke eloko mote ato ba papa zako mabanga et ko changer eloko te Tracy ko tu wana botika na bino azam na vacciner donc beaucoup azama yela tanga makasi botika wana na pesi bino parole bata faki ba flétiste ba mouvement tout bolanda batu wana tout ndenge to église za na kimia église au mata ezolé to zoki date le 6 avril la bomoni parce que makambo papa nzambe la biso simo kimba onkenga to sala et monani na miso nzambe na miso Félix tabato tout mais le bolingi bokota 26 pour Sarabino bo détruire Kimbangisi au moins na bino bo reprocher nga kamiti mbola to séparate ozo finga mingi ba bêtise na tikipo papa Simon apesinga makambo oyo ngana na na liboso voilà 1 2 kakabino bitumbe na kamba wana et ça là qui bien té boye bobengi ngai bolobi ke mameleki na kamba wa pardon pour na bosanate nazali bosa au grand journaliste Armel et tout aza muto akomi lelo mukonza MMST sécurité na biso Kimbangisi d'accord ba menacé na kamba so mo bitumbe na kamba ta na kamba wana donc oui ba PC poste depuis ba tcheye donc makamute komi en ordre mais est-ce que ba Kimbangisi na lui ka ba menacé Tracy batu bazo kota simalement bata 26 yepe Armel et tout baza ko takeni ngal batindi batu ba diaboliser ka finga kinzambe eskaka po biso ko finga nzambe la biso te to ko simba to ko shila nayo na finga yete batu ba montaki nde yaki montage mutata montaki Michel Mija senga ki beskis ka montaki yango ba Kimbangisi botika papa et tout asala musala na ye Armel asala musala na kimia penza bolongola o tu bazo tinda bino bono ezala ngo montage pe na pengi na yo moko Armel et tout pe tango zo le calme émission zalaka na moi ko komikitisa tika ko po lemso beta maso ba batu bazu ba memi amboye tika pe mamba ko loba mingi mingi l'équipe na po musala sala papa Simon Kimbango na Congo Brazza zo monana d'accord donc biloko zo sala wana Armel et tout le loko poste zo zo wana munene wana Armel et tout naza simana yo mais na kimia botika Armel tout asala musala na kimia montage wana et monani ngalelo na ye po église nangeza na kimia po komi ba menacer Armel tout koto ba menacer Tracy koto ba menacer papa Zako to linya ngote ba Kimbangisi bolinga nzambe na bino bo église na biso bolinga église na bino to zana mikitisa po na baza ba descendant to ko toucher bango te ata mabezali merci na passer message po na ba Kimbangisi la ngai s'il te plaît ba pesio d'abord on a nous honneur monene batio communicateur et média et communicateur et média est-ce que vous a digne à quoi représenter dans communication et média et écrit l'église Kimbangiste on est la première question nanga deuxième question nanga ezali pourquoi pas babiloko oyo bino boza nango tant que yo oza camionnette oko jouer médiation entre moto zotanga kombo nae na frère wana msusu sans caméra bobengani bosololi yango l'amiable. Est-ce que bande ko bazota la biso bana ya papa Simon Kimbangu est-ce que ba ko sepela ko mona camionnette
kobeta masolo o na etando ike. Merci beaucoup. So ambe ndabe tone etando ike parce que na gelaki makambo yo. Omoni makambo na gérant ou na gelaki yango trop même les mbate tu ramba makambo yo. Pecho no tangala vani makambo ko komela biso. So na yelelo. Donc so tel na média ninga ni de lobi na la 3e point ni. Azo lek do bazu yango sikoyo ko et l'équipe na moni à la Londres kuna chaîne télé ko ba komi ko lobelango MS bazo lobelango ce que la chaîne télé ndenge mo sarate donc ba ça ndeni on a ni ba voice mususu oyo ke bo solo li na mutu bo si ba enregistrer comme et comme une église qui mbangisi ya ba enregistrement do ba enregistrer ba tiango mais lo on a bisoko na la ndiango siko na média na jongo na eza na télé on a ba no boy OK on a ba no boy on a so silika et bimi ya ko sarate siko bazo senga ke Tracy Joanna lingi Tracy descendant au sur restaurant Tracy recteur AP ça mbongo azala makambo na ye ya on a le moto AP ce gars là pas bon ma bablo te lo ko moza nguna te muta ko kufate a publier non a komiko éco déséquilibré église est-ce que église mbangisi na bien on makasi église kuta muke ya mukuna tikale mutakala we kitate aninga mabete muto so la wana Patrick Kimbangisi non mais ça Kimbangisi ndenge mabete ki mukune wana tikala ki bongo et ça que l'autre héritier wata donc yoko directeur ko dans ma azana bloc a bongo te et ça donc y bloc chantage leki faut ba voice donc ba voice ko ba sebe mission na zo le kale mission zo lo ba donc na lo bon ce qu'on a 26 donc comme ça il y a publié na yango a publié donc publié na yango il y a na oshenga quoi donc il écoute il y a na oshenga et tout tindikango numéro le pesa ali tindela ye atindika ngo to za la calme po ba ko pesa mbongo mote yeba ke petit na vani na za contre yo ko sakalate d'accord donc biso na 3 to za na mutu to kabona yo za ki koto yo ozo lia na tresi azo sali tout pour na tresi c'est ça qui paye yo na kamuno tout ya vie mo kelelo o gagner le côté moni 26 wana o gagner le kokuna te o ko sala bango ba ko pesa yo et le côté ata ba promettre yo et pesa so makambo na boy o ko gagner rien merci beaucoup na yo kamet mbola nzali sengo na ngote o kema be makasi vani ya on a le biké to lingi église na biso donc ba tout on va sur les réseaux sociaux mamba ba menace ya bitumba ya ko finga to lingi ngote pour jalouser koti mabe to tika pour le logo tinda ba to bataka tracer ça malamu te merci camionnette Molak merci beaucoup camionnette to za monta Kimbangi to za monta makambe bele o comme peut porter parole ya Ambassi Bourgeois qu'est-ce qui se passe camionnette o comme olongwe na fali o za ya na yo leki na yo fali o za petit na yo fali o yo mi benga grand frère na ye muto alongwe pas fali allez toi directement na grandeur na yo na grandeur d'esprit no o comme porter parole à Ambassi oui bi elo mo na comprendre te fali na vie na atika oza na porter parole te pas na musique oui bien oui na orchestre na amataka ye mo ndengwana ninga bundaka na yazo kende mais lelo ndenge nazali lemsu implice na bakse na fali ava comme fali wala ninga so bakso pa Ambassi moi na biso wala ninga moi na fali moi na biso donc pour tant longa ji ba bénédiction na ye nga fali na porter le côté moni pas fali kaki grand frère na lensu mabeza na lobby ye moko sa misala na makamne tout mutu moka bakse la fali loko zala raté donc biso ko ndenge moi na longue bongo azana besoin ya promotion na ye pour fala pese bénédiction akenenga la longue wana donc fali azana za sengo po simba pa uti pa ya fali so simbi te ninga uti pa fali ba critiquer na ba critiquer fali il ba Ambassi yana bina ninga za wa ibike sana loba ay ba ke soki ninga ke wana raté ba robota likamni ba botela ka fali makam pour fali ngazana ba botela makam na tongo po ba so Ambassi ko masko cible ya bango au moni ko Ambassi ba kozonga la fali est-ce que d'après yo no moni ya mimi ya longo bimsi déjà au plus na est-ce qu'il a décollé bien si toko nze mwana beta on toujours na parler je on a bien qu'on a bien beta est-ce que batonyo so ba beta on bato belé ba beta c'est ça le problème yo apporte parole na toko beta comme okili et beta nze mwana déjà moni eloko se pèse na kara tena la kanyango te bo beta mo chaque jour kanyango te tena la kanyango te chaque jour beta Jordan Mizo parce que na répondre toi beta ranze mo chaque jour pe na ko kanyango te na répondre na la kanyango te ata parta lilo ba ibandeli na lobi tango na bandeli na lobi tango na zonga na oyembelango tira ba blogo no sala ga oui MS oui linga ngate olinga so MS olinga yo lexanga yo lexanga pa na olinga to ça l'émission bien te MS la mawa MS oza problématique camionnette mola MS siko eso na eza mami ya mabena nyo
pour le moment que nabi non na lobby na bien que na porte-parole na lobby bien que na lobby tant no ya les na ka no même lo mobimba siko pour na porte-parole ya mbasi. Première question na tunyo za porte-parole ya mbasi oui. Oui. Deuxième question na tunyo Dembo mbasi wa bimisi esimbi oui. Esimbi oui. Pona nini exemple yo moko na voiture na yo na ndako beta yango chaque jour. Ya on abisio yembela bandeko yo. Amso na bazio kazo ko yo kangote moi extrait ya ndimo. Na kangi ngote. Voilà. Parce que bande ba kamwa yo kango chaque jour. Kongola kamwa ne ka te kongola kamwa ne ka na kangi ngote pour mais te na bi na porte parole na ye ba zongo bazio mais na bi ke tant no zonga sus no yembela do no banda nango. Banda nango. Franchement tozela mbala na si matango ya o banda nango. Merci. Ba évolution kasi ya makambo mbasi zo kenene. Ningeza zo sara ba recrutement ningeza wa donc eza wa ninge azo recruter donc ba to ba ya toujours ba ya parce que Moussa les ali. Pour Mbassi, on l'a que ça m'a kilipina qui a outil pas aigle. Pour aigle à ratété, des fois ça na quartier là ratété, nous ça bête que ça a boyé, puis n'inga kewana Mbassi n'inga moi na liboso zaye, il y a aigle. Donc n'inga pas bête wala liboso n'inga sali makamnango, oyeko ya donc n'inga za Mbassi à ratété. Donc n'inga za pena wana batu o ba ebike ba oni ba mona ba riva fali ba kokaraté ko kota Mbassi wana boya so boza pena na ba bozala makambu Mbassi wana boya. Beaucoup c'est pas tout autour pour c'est créer problème peut-être na petit frère on a eu au moins il fallait biso ça na za ko ngaza na donc so va venir na mu fallait ngaza so va na tonga bule mbongo abule orchestre ngé kenzela nini abule ba petit na ndenge na palais donc biso ko donc a tshaka biso ba position mo so ba donc ba position mo ko ko la tila biso na mbala de zamba trésor record Dadou Mizwa na Kolwezi patience mukendu des longues jambes patience mukendu des longues jambes mbote la bino on il fallait ningala la kala ko akali kila biso ko akali kila biso to mukete do akali biso ko ta suka do ta non yé pour ça non yété biso tout ko zalate OK pour éviter que ça na so fallait ko donc les via le bamina via ngai on via comme côté do ay ba ke ninga zawana il faut pena kenda kaka mais ba ke na vina yé bako kende mais vient descendre c'est moi qui m'a cambi mbola jamais de la vie donc c'est pour ça yango moni ninga zana kota mbasi oto maboko babita mabakute bazabna kambasi photo pc ba otoko baxilai d'accord descendant ya Simo Kimbangu camionnette mbola fali pupa bazo kemma na ba visa to moni vient na biso Félix Oise kwa lali ya lamuki akomoleka na télé ko pesa fali merci abi fali aza solution même na mabala ya batu. Si vous avez un problème dans libala, na moi si nous aussi maté, si vous bengika fali popa, après quelques minutes, marambo sili nanda kuna yo. Amoni nini oyi komi olobi c'est bon. Non, on va quoi sentir nenga lobi boye, est grave quand on a pété na passé oui. On sait quoi ça téti mettre trois quoi pas sportif. Elle na téti tant alobi na boa vandi pena. Ezate que on sait comme kitisi comme beti boté parce que le photo to gars côté ba visa te ngalo on a ba toujours bolamu atali bolamu za bolamu parce que neto to ba musicien na Congo nga ke ta musique te mais na côté ba bien fait oyo na Congo musicien sala wa sala na Congo do ba fali to na ma musique bana wendo tu boy ba bien fait pe na Congo oyo fali sali na batu na ba musicien congolais mota salango. OK donc congolais moko ta sala to ba non lem sukaka na kisasa wana oko pa ba bien fait fali sala batu congolais mota salama congolais za so mbongo na ye biso fanatique to koti to zo kota comme mutambongo asa kuna te mais bien fait famille na ye ba maram na ye ba bien fait na bossa funa ke musikati na pena zo souhaiter ba bonne guérison par ambassadeur Kijabron to sola gina yo pena uti na passer nga kufa. OK Kijabron nga kufa na lukake partout na moyo ka suki jate penza kija nzamba zala na yo kija pena ngo longa na passe o yo se lekiwana kija tous ensemble oya les 4 na Paris tozana yo ambassadeur Kijabron nzambe penda Simo Kimbangu sala pour na mwana na yo parce que te ange doboka ka kufi ba uti pena na kufa. D'accord. Donc moi il fallait n'engager wana. Donc faut tala parcours fallait déjà na carré a commis fallait il a commis fallait pour inventer. Mais moi sali toujours na batuka na Congo wazo sala. Donc na marambo fallait auto sali la batuka. Mutu mo sali oui mutu na ba te na lelo te wa sali ya ba comment ba visa. Batu sala ngote voilà ba batu ba le baté. Ou sali ko donc sali mo belé. Koleka bato akucha bala mbongo bato aida mo pe bazawana bokipa la bino te mais to vanda bandala on fulu
bandal on peut au moins kaka ki bandal boki parangote na ba député un ministre bandal ba ki parangote mais fali chamani ne kaka la bandalu mwana bi ko sala sala wana donc ti marmo salami ti wazo ka vandalo baboye amoni pena ke na ndimite ti na vina anu témoigner kaka fali pa yebi wa saleli tialo babongo waze kwa kaka mona yebi waze kwa yebi ninga lobi bongo ayebi ke kofia ko sepelate malobi yango amoni le ko ni fali sel pona ye ah ouais pour ni bilo ka betu wana we na rambo silia donc musika te na pas si la pon so comme si fali donc yona vie quadre faut bebana waze ko mta quadre te azaki muta vie ba bongi do baze loko moko mo loka beti ya fali wana ozo kole manda samba kia kama kamwana te yiko wazeka kota kotango bosi pele mo sakelo mo balingi ba kamwana te la Congo ce ko azeka beti pina bongo abeti ouvertement c'est que moni makambo minene et puis yena na vie ramba bosola société wazeka nzambe pina pambola faut qu'on dit maraba tu boye oui faut qu'on dit maka pauvre lambo le ba moneki donc fallait seulement makambo lambo kenda kia mutu moko ta pese ke akipara lambo donc fallait ninga zawana ko faut on dit ma donc wazeka ninga faut ba ndima fali et ça ils ont qu'à ce que tout vanda lobby monument la Congo mais la victoire ba l'onglet va misser tout pour nga fallo monument là ba sale le côté nga bête donc faut pas tcha mutu na musique caractère na makabusu sa ma musique au monument wana za victoire o ba tcha comment mission na ba longula ngango ba lokela de côté moko au aéroport ba ketchango ba ti et comme ba ti ya fallait place wana nga bête et là comment on me donc ba kombo na ngote donc ça ba kamuna belebele il y a bien ça to bande la partie oui, c'est boy. Ouais. Monument aux la victoire. Ah, victoire. Au bacha ba combo ya ba acteur nyos. Congolais. Ouais. Balongolango. Batiango balukela en place mususu. Ba kende ko luka côté ba ko lukela ngo na repesa place te. Batia monument ya fali. Car on a victoire on a sur batia ngo ba komi akamutu fala sali bazo poser fala sali ebele ba ni ko décorer yango. Monument ni za koto mo la kabila ya papa ti sekedi ba monument ngwana ya Lumumba ya donc ya fali. Ya fali. Il y a tout dans le place musuté au bandal na victoire il fait long monument na ba combo et kende ba le long côté mususu mais tu sais que olo baboye ezatne tozo valeur ya bato wana nyonso ozo sangisango o mona ke fali seulement mkoleka bango tu olo ba mamba danger combien mais cassette au comi makasi parce que ya salon la musique kate na ko na ba bien donc donc moso ba mona ils insultent hein et ça ni viens m'a dit oh na botanga ba comme non non émission obenga émission journaliste ko tanga na ba kombote yosko lingani olingani na kompo linga ba finga ngai ms awana za ba nomé ngai pendant lingiti na finga yo lingani ba finga ngai on tanga ba kombo posi ko yo toke na wa non non tangelo ba kombo ya bato bakufa yeba kaka ba yebi bato batia ba kombo na makuna na monument wana ba yebi et balongola ba monument na to bataka ya fali na lobi il faut balongola monument wana non shout so to tumba ngo biso moko na butelo to no tsango yombo polo wa ya solo beaucoup de tomba to tsango yombo te elongwa ba do ezate ko ba tsango ya fefali pembeni ba longoli yango pena mobimba abuki buki yango be longba buki be longoli yango soki bi longwa ba ke lukila ngo côté ba ko lukila ngo pour ça donc pour moi so tu a fallu place wana yebsanga bato bakanga photo place wana bato mayo ba touriste bandoye kuna soki batika ya fali place wana esili kanga dato ya so batika monument fali na victoire mouvement ekoma ko yebsanga mouvement moko ya kosakana te ba théorie ba touriste bandoya ya kosakana te ba étranger nyos bandoya bando luka fali c'est fali grave camionnette problème nini olukela nga héros yo nzambe nazo bande vérité ni mamnenge zalit aninga mabete nazo expliquer inspiration ne hôtel wapi pourquoi tu as dit pour nazo mona mamu fala za osala oya sali na Congo isalamate pe mamazo sala wana azo ko mikumisa teke na sali boye donc aza mutu moko bolamu leke belé na musique na donc et belé moko mission moko te na Congo mission moko te na Congo mission même l'hôpital no so ba kombo toti o wana monument wana so talika bango pour na bokota na kata mo ba moni albi ako poso na kota na kata banzo to bango pardon Franco tikako Madilu MS pourquoi t'as comme là pourquoi na tangi bango te na bi monument te na tangi ba comme na bango te na bi monument
tangi na kuma na bango te ko no ba ko ba na lobby te na lobby monument la tangi ba kuma na bango ba na kata monument na lobby ka monument na mona ka na ka monika no beto produit beto changu funga beto yeto fini kango te ya solo batanga ba ko mo ne sana batala ta ko na batala ta ngote batala ko mo sana et bebe bondine da ba pousa na ata ko ba yeba ko de ba saka ba va na bango wana ba mena suki agene na bango ba teka ba malala batala ku tangote mais ce que ba chika ka fali wana ba to na pangusango et comme on a tous donc do mona blague comme un lieu touristique il y a blague te que do ba bongo sont bien ba to ben parce que bongo kota ba ko na ba ba futa même bon nani ka ba bete bien sûr ba to bando futa bon ta mamso ngo na bimisa kitoko. Ah donc so batie bongo bato bako bando ko taper ba futa ngo. Ba futa monko. Eza blague te. Ah ouais. Po te ka place wana to sengo tambo ba otsa ba mesa. Po bato ba ya batala. Mais fali aza susu na ebité donc na ebité to ti ba vieux waze ko ba foué ba makambo ba. Eza blague te. Via les na teva lo ba so za na problème na moi sino vieux le roi waze ko. Alors ba so za na problème na moi sina yo benga ka fali. C'est grave. Teti wana moko bongo. Ah. Hein? Camionnette. Master maître Jamos, le jeune maître élégant, mon frère, mon pote, yebna lui wana, a bangité, a tali kofité. Pas faute, ah, il reçoit dans le bien, Rambo. Est-ce que Kofi est incapable de aider na makambo zaki na ngwana? Nani? Kofi. Ko aider waze quoi, na makambo zaki na. Te Kofi aida mutute? Il est kuna mutute? Te pour nini? Kofi aida ba te bele peu. Un camionnette. Ba demain, ba kotsanga place na Nzambelanga. Maître Goliath Bolakov de Zurich, Suisse. Fondation du Salis et Memeya, assurance automobile. Daro Kindongo. Maître Kobetox, Robingele Botou. Camionnette. Kofi aida pe ba te bele camionnette. Ndeni yoko lo ma biso Kofi aida ba tout. Et me souligner mission tout ça makambo yo mo lobi na monoko no no lobi ke Kofi aida ka batute oui quand tu suis à la pointe mais il faut décortiquer en autre batwaye ba aida ka batute ningi mais là je laisse bon y a pas siko ba so le mission bokela ba voilà bon ça va tondolo na souhaiter papa tikanga ino neza la route la pesi les rames moto ko tazali tikanga na bika bongo non mais non bref ba comprendre que Kofi aida ka batute on dit la siko wana ouais donc waze kwa yangwana moya a sollicité Kofi pour ça le fallait soko sengi aide oui na mona ke mkwana contrebase vient ngamo donc toza na mona ndako na biso ndaka ba contrebase a fond ba ai pas fali wa beta pa emeni na mukuzu wazo bina bina na moni fali azwa ke nebi ka ya poto lifa contrebase mama ina topo et là ça inga bien ayebi ro na lobine fali d'accord donc ndenge za wana ko waze kwa et ko waze kwa lobi ana fo batu na Congo ba koma ko bonga ma déjà po waze kwa ndimi fali bongo na miso ba mise na ye apesi ye ba be loja bongo na sima ya zoloba pe ba beti maboko oui c'est grave donc nyusuko bo vanda ale msubo na bo tikala bino bo apete ke bo finga waze kwa te bo linga zo comme ça vrai pa yebi donc na complication nini est-ce qu'il fallait salir nini pour na décanter en vite fait nous yo mona tela wa dit ba elo ya pena ke fallait na zo comme enveloppe car falit. Rejan dit na télé que je comme vélo. Mais pourquoi ba vieux en musique ba meko s'attacher na fali boye. Non, bazo mona za mutema mabeta za mutema fongama akoko matsa akoko ça bloque mo za donc plus mo ko saranté donc soko yé azo quand mutema te ba comprendre. Nous sommes fani boye non na le numéro fali ba o so ba katana o so ba komali boye na boye. Fallait o tikate. Ba comprendre. Et ça on en côté on comprendre que falloir ça bon pas le belaka kaye akanga média tout et comme réalité baton bazo ya tinda bangote donc vandi muto ndenge no comprendre donc faut ba pena ba na ebité bato ba ke non ndinga mabete soko suki na Congo oza suna solution à part Nzambe so mo na suki bina na Congo oye pena que ça fait 5 mois que bina la maternité kuna moi sinanga donc lala ya kali busa porta fali lala ka wala so ça na ndako moi ça dans ndako ko solution non pas solution moi ça fallait dans ndako so ka sala kité asa mutu nani wala keni ça rappelle bongo akeda ya lekina ni nango mais so ça dans ndako lala ka busa porta na wana solution zama et rozama fali pour pas liste bimi kaka fali wana
azusu bandeko oyo babunga kala na ma musique baki na ba difficulté ba yoka ba on sosoté na liste wana nga de no mutu e aturenga makasi tozana kombo ya vient na biso Sampaio bato ayebi Sampaio sakala ayoka na sosoté bato ayebi vient na biso Bendoson ayoka na soso vraiment et fallait ressusciter bango bato tout le monde maintenant il parle de Bendoson tout le monde parle de Sampaio fallait toujours pourquoi et comme ça fallait c'est le cambo azo casser actualité la biso tali ba robima soka bimile boye donc fallait ça bimile duso ba lokele ka iloko akene boye bon na tiki na kena boye ba ko lande ka kuna roboter le cambo non et là c'est pour na Bendoson pour lande ki Bendoson moi trop moi ba makamno ka ya viva la musique ba pour discuter ou ba alongo na viva azaki boye ba zo se retrouver et là c'est pour na Bendoson pena fallait na ebelo na lobate quoi mise moi na talent makasi pour ni na sali pour nae ko zong sepe na makam so alinka musique ezaka potote ya ayebike eloko na osala ngote parce que kozanga mais oy pour passer linga boeso na kei bon na pas beneso na lamuki ya pour azala makam ayebike azala ba nzembo grand chanteur et osanga ke coup de pouce ya omoni beneso ngazana akotika toujours ko remercier Fally donc nandengeteka asala au commentaire parce que mboka na Congo so muta ce qui va serrer tout pendako ba serrer pendako o tambula la yo ti mona pantalon silio li pape silio comme tambula Congo donc ndengeza Bendoson penda boutique so azoloba zo respect boutique ay motema nini ofali azana ngo comme si on vient à viso Joka Kabengele depuis que vieux Joka il a fait beaucoup aussi pour na ba artiste monsieur Belé na comme JB peut donc voilà to marché ba monter Joka c'est JB après on a rappelé ticket na vous devez pas comment Joka ba comment na liboko JB piano après ça na moi na JB combo voilà et depuis tous ces temps là Joka a pototé et Fally pour parler lo a même Joka na poto et les affaires na habité. Donc bon on a tout musu to avani na vie à terre moi musu bon on a tout cas bon azos ni ma Fally mais musu na ndako leli musu na ndako leli a leli azon di matin mais pour faire ya solo nga pena donc leli pena pour monique pour omoni soko zui soko bambani et comme a passé mais soko zio mata aux amaeli soko zio bambani place ma be place passe comme apna ngwana OK yo ma mise soka zalek na sili asili tina suka mutaki na mbongo asili e ko maka pasi ndenge moni tumena ba Bendoson ba zakwa do vani no mais ngana ozo sala ba calcul tongo pourquoi rien Joka vanywana avana abula kambe ngapena Joka o Joko na ningisa mukili Joka ona sala pour tel boy na sala boy mais Joka ninga zawana so bo moni akomi soka leka lobby botika loba parce que yebi donc place nini wona biloko nyoso na pesa exemple tout dans la masse salanga on a kini mkwano sa émission mettre jamais ça zakina elega tozo na kini na vandi moni mama wana commerce sala na pesa ke moi de la part sala commerce moni biloko sala kana mukina bandala moni mutwana moni biloko wana tuwana ya mona mutu compagnie te mutu koma koto ekangami bien fait wana nzamba tala eganga koto ekangami oui ba bien fait wana nzamba sala na tala jamais benga bien donc moni ya moni Fally ninga zawana to mata to kita to tika bitumba po mamazo sala o ka nzama zo tinda sala a sa ngote muto afona sala na prouver muto te na ka to prouver nani ndi Bendoson na prouver nani rien Joka on prouver donc biloko to sala ba Sampaio ko sa kufa kala ngoleba Sampaio ngoleba sa kauka bako comme c'est donc ba bimise la mai OK a comme le Angola comme taka de ngola na mai Sampaio taka donc a comme ti la pelouse donc faut qu'on dit ma Fally tseka webi tseka non. Oui, comme autant que y a monene ba montana ko tout montana c'est bon. Mais nseka drumer donc mutambundo ko pas kofi à ça donc kofi ne zakana ko à cause nseka azong c'est na poto depuis mon pas pour nseka penda à travers tout chevier azalana Alexa vina ebele pas kofi lo nseka donc wana na pire petit ya vie donc bureau donc to quand on nseka sala ba sale boula kofi ne doit bouler ba doit bouler ba sale boulot na suka wana mais alinga wana pour toi bi marambo belé ba na pour ça ba marambo bi ngolo batte pour ane te na linga ozaka na poto ba kanisa ote ba fiza non communicateur qui bang c'était na linga te makama kanisa te na vie nomination na deuxième makam ngai wa biloba on ma kanisa bimi a te laissez comme mais oui que dans l'équipe ça mais on récupérer yo
On récupère on a tout ça l'émission bien té hein. On ça émission bien. Pourquoi on a pourquoi elo nini? Amba quand c'est bimi en tout ça mon émission. Mais ozobanga non. Ozana makambo loba mais ozoko loba té. Oui, oui, biso bozo lobe leki mo dimine nga total ngwa. Oui, congolais enfin au moins bangi penaté. Boso bangte loba kasi. Papa dossier ni. Il y a dossier makambo loba nteka yabi makambo belé ya kofiolo. Yabi netini. Oyo yebi pe. Ba journaliste musalo bina motangela ngwa so mutayebite ya bokuma na mabulu ka bwe Félix a okanga bato na émission kuna bone Félix a okanga belé kula ka même micro Félix a okanga bato belé kabila kanga bato belé micro ka tango ye cha likamna lweka wala mkiwana o bazo lukela ndapu na kimi ka bwino na lingi makambute donner na zawa na pesa fali mukumba msusu te ve kameta de a kesu bote te dans le bike nseka na sepe nseka pena non ni bote nseka belé ya vie na bisorambo nseka ouais camionnette mbola te fali na habité mutemo fala za nango mutema munene mutema munene aza mutema munene pe ya mutema munene. Et puis, il y a un petit peu de balsanga, mon tout fort. Nazon, il a envie de faire pour tous les gars. Il y a un monument, il faut tout le monde la victoire. Il y a un à Fali, il y a Fali, aigle. Bon, ici, place, on a très bien. Les touristes, au moins, même dessin Fali, aigle. Moi, il y a mal aigle. Donc, Karawana, bon, on a la victoire, aigle, moi, il est éboué. Bah, tu vois, quand on dit aigle, à Kitaka, les Karaboui. N'est pas un décalé. Non, tu as un décalé. Nazo psako wana te komba batutu ba franco ba taboulé banane oui eloko banane ba komba wana tu eloko nazo mona mabe pozo ngando pelisa moto ne tengana rappeler yo ba kombo ezalaka na monument wana emso yebité te nalobi emsusu yo oyebité ba kombo ezalaka na monument nalobi on maintenir comme alors obi ko changer pourquoi kini emso sakérer après tu peux retirer émission insulte au moni monument na ba chama bange belé wana monument na ba to sala ba fondation bandako ba ko buka ngo ba tekela même ba fondation bandako ba ti fali kuti ba lokolo ma be ko ba ke de lokolo sur place ba juango ba ezo même la to poisse oui ba comme ça ba comme que ça les la poisse ça ça la té ba msu ba le kawana ko tala ke kombo tata la gai ba to la ga oui ba msu le kawana ko ataki kombo me komba papa la gai et pese la kata de fois longo la balongo mboko la fait changer comme sika ya on a 2028 netinga na comme président Congo ni na zo le bango 2028 2028 oui dans Tchako OK on tient na président pour 2028 oui bah ça ya ko sala té tracé za on a recteur za na tracé papa za ko bazana ba tikanga té eskaka donc en 2028 dans Tchad donc ça veut dire que monument na tangu na ngoyo toujours passer message na limité longo tangu na nga o ba que donc pas à warrior grand frère Fali dans le bango po et ça la cause héros monument na ba longo langa wo ba que lukila ko place ba chao ou té comme fondation ba bujuango place ba brouette ba la kin nenge ba za larme kolana politique ba tonga bandot ba sa ba fondation kuna si na psa soloko na on sekate ndenge zawana penda donc ndenge zawana Fali faut ba tchela e monument parce que toi zonte ye penda ku Fali non na sens makam ozo sala mutu tout abanu sala makam malembe ba ça ba tukaka ba kombo mususu bo mona mutafani ka pesa album na libuso comme droit chemin bo sosola na kombo wana ba kombo musa album elandaka droit chemin za na sukate donc chemin na ngeke keyi wana droit chemin donc c'est quoi ton chemin à expliquer na chemin droit chemin l'axinine droit chemin ligne droite quoi ya on Fali na ndenge azokende Tibo Vanda te do Fali na psoko azala ba donc azala mebele do monument wana ekozana ba photo ba te belé do monument wana te Fali camionnette mbola nzambe ngai et pour pas les qui n'a pas fait rigoler la chair de poule concert les 15 na Genève ba bien direct siko moi kokoso oko excité ba tout ça ba fanatique na ba somba ba bien salon Denis Coiffure na choisi les rois salon Denis Coiffure na Melun Gilles Dikando beau-frère mobali a petite sœur nanga Mapo Finini docteur Richi et Kwalongo de Tokyo moninga Ig binafilé nenga binafilé toi petit nanga tu une question moi pour répondre binafilé na peso bambo te belé OK na ba tela motuna au moni concert à faire yango le bit yango wana pena au moni nga déjà ndenge na lobaki bien que yo ko tang na ko porte parole ambassi poani parce que nabi que
bango tout baropota na bakutala bango tout place moko na ba faire pour passer matambango bango tout bakutala ba faire place moko ta bakutala ba faire place moko basuki bota bakutala bango tout la mati bakutala ambasi place moko na faire bakutala ko oh yo ambasi muke likambo boye komi boye nga na zaka na kumsaka faire parce que na besoin azana ba golo na ye ana ba fanatique na ba besoin na ye il faut zala ba sepela kaka pour na bike na rola la na ba nzima faire tongo ti problème na tongo ti pourquoi mais yango terme comme ça faire akoma pour na ba ming falaza akomata na 13e place on les a kuna te 13e na comme ça nga faire ninga zala pour nga faire ça la plein faire pour ngai asa la plein ninga asa ki plainte ataki muzeki ndimba salake misona kini abamonenga na kata basoso mitwa basoso na arena petana monanga te so na kindoki masali plein baki fois ça la plein masali plein na kuna plein Suisse ne banga pokuna ezamboka na visa kuna to ucho koti utika kuna koti za Suisse abongo te ya on des banques c'est langa ngwana moni Suisse le banque ça pour la Suisse ka ngwana pour na Suisse wala trop na ministère Suisse wana ezamba batu ezamba lo ngelo ka ba Belgique na so ba parité ya on zo banque la faire na salle wana ya combien de places habité ils a combien de places à la Genève pour les cas il va placer mon 10 carte oui il va placer ça comme mon 10 ils a plus hein il a moins combien moins 10 moins 10 cas moins 10 moins donc 6 000 7 000 mais ouais il y a rien il y a 9 il y a 13 000 papa 9 000 va vimbi sango ba ne balobaka ezaki 9 ba vimbi sango yeza moins ye fona se wana et ça la likolo wa faut ça falit camionnet faut ça falit camionnet moi je comme le paiement alors le concert ça la fanatique ça la non vas-y quand il y a le concert parce que tu besoin non ba visa te le roi va viser ya obeta ndule nena décembre 9 c'est le moko les 30 tu vas visiter motali que au sali soldat ngwa soldat au tali ko sali soldat a betate a zotanga tele mbele abete ken sarata yo sakala etali était si bo ya ka botala ye bo ye ata bo tshako bache e comme playback si bo sombi OK tout ça la bien tout ça batte am na la promenade pas comme warrior mais ni ezala que bo waze ko comme warrior te yum to lo est-ce que comme warrior nan ah OK pour ni nazo kanite OK ndenge zawana net ndenge zawana ndenge zawana waze comme na conseil nene za ko neza pona ba changer en date pona bato sombe ba billet non mais pose y raison o apeso bisonyo toyoki eza parce que ba mission ni bazo ina no ba visa te il y a assez bazar trop na spectacle bato fa ba ça un spectacle bangwana mais le roi baye et bim koso baye le canto redit to fani boazo ça depuis ça ninge redit ça depuis ça o vie mystique o concert nanga concert merci ba kati parti na bina kana kulule yo redit ba ye manze yo redit ba ça la vocal kula yo le la ba kati parti zo bina ya lo kwa c'est quoi tu as besoin camionnette est-ce que ça c'est mon nom bien au bina ya générique ce que chorégraphe là-bas est-ce que lelo boy toso la biso toso la wata la biso na bandako lelo boy vient na biso quadra koraman Kofelo mo pao songambeli bela mamasi mobala mamasi hein OK est-ce que commissaire suka na mwasi mamasi ko faire soigner basi boza kinde ni liboso te ibi ramona pese mbote mukala moni mamasi pourquoi na na ngaite mukala ntala na mamasi te non sola noté o tu nanga te sola ngati o sola mu sunanga na liboso noté mais na tuni yo ibi mamasi na oui on ba ko répondre na ba otalo ibi mamasi te na solo ba na ibi parce que non na ba à l'époque oui ba qui était so na kitala na luke siko non mon pa na PCP na ayo boksa batu you can see biso to tabe poto bolé la poto mo longo zaki maboy so la poto okomba kitongo bi biso bien so la mikilia la poto kwa ndika bitkendi wala to lia la ndika so to kema se na biso bikendi ndika yo sakala oui na fana na boy non yo miso ba tsaka makeli miso ne ba yela ka yo po ba lo barate ne ba yela la ba das ba ko tu ba miso ne ba yela la bokes ba to sakate bi de faire le ba ki ngwa tanto yera ba zo tindo penda kende boy kesuma o boy ba yaka bongo tu émission no kese tout kolongo la mutute oya yanga lona bonga kingani le ba yaka no kese ba solo balingi mtutuko banda beta le solo moko boy tango kena loka mama si après comme moniete o mona gendeni ouais
moi ça me passe l'équité moni yo obi na moni sko yoko na belo tete pour les biso que bata moni au sait ça pardon parce que baton pop bazali ya na yoko tete moi je te pose attends moni azalo moni kwa mukeka ko ba vimbisi yango moi ça me parle au respect merci beaucoup Camionnette Mbola Odile Manzaka CPI femme d'affaires CPI azoya kala moi ça solo Mouna Cédric Congo Bisengo José Mukwayanzo Kenda José Mukwayanzo le ballon Camionnette comment la souka émission na biso émission lengi boy c'est beau yo émission lengi biso za bon biso c'est la télé c'est la ngonga bato tout batalio o ba sepeli na Camionnette Mbola o bisi ba ngoni bato ba sepeli nanga o bazola nanga porte-parole grand frère Fali Poupa porte-parole Ambassi Bourgeois chargé banomenga communicateur de médias oui ya papa Simo Kimbangu ya Nzambe na habite ba kopia poste bongo neni na makambo nyoso zaka na uzaka ulukela ba problème l'église porte-parole ya recteur qui sont lequel porte-parole ya recteur qui sont lequel qui a gagné donc ils ont des grippes ils ont maintenant la lettre basali donc ils ont vraiment sérieux yango bien signé bien cacheté et tout donc to scanner ngo bomona ngo donc botanga donc ndenge naza awa bo sepelanga parce que bomona su Camionnette Mbola o wana te oza komona liboso na yakawa bomoni na émission en salle na MS ko a sepelation na ye na kenda ba gauche po ya sepelaka yo linga ba finganga olinga ba tala mabe pona nga MS pendant tout temps ça émission qui toko eza bien boye mozo linga kaka ti olinga ba pona mama si yebsa yo so komanga to changer sko olinga ni yo komanga si il faut bima no na komonde ni so maloba yo mo il faut bima so lobi ke tango nazo ça maloba no banda lo lobi tango émission bayaka obi ke okesi ko luka mama si mona esika oyeba ki ete okuta ki ndeni nakuta ke bien aimba kitoko voilà na mystique donc penza donc yana lobi on banga basket on banga fort zo basket ça ni ma wala respect na mate respecter ngati na respecter te wala te biloko bimsana te ezento au monde la ngai mais non mais so bakangi na Congo ba pesa la leçon ba to comment na ba respect bakangi na mais bakanga yo siko ngala yebso ki solongo coach ya ndenge ni bon bato babungi ki bakanga na Congo ti comme c'est kunda me kufa tika ngoko d'accord to tiki en cas vas-y Camionnette to comme na suka oyebisi bato nini o balandi yo bato balandinga penza na kosenga bino penza bo consommer toujours ipupa Simba Fali oyo asalara bola mona bino mais là on a senga na Congo faut changer to molinga mise nyonso to comme liloba moko to za na partie prêtée et ça on a tina moko mais yo za partie prêtée yo linga ba za partie prêtée yo binga faire na comme si faire ta na so tangi na comme c'est yo mto ebi ke yo sibiso ke za na difficulté pour ton sa Genève mais réalité ah bon bon on a cosa moi ndiza ou tangi na pareil na difficulté moi ndiza bana poto kala batoni seki ba to la ça fallait to linga ke soute batoni seli abake mawa so ba yake na ba onteras omoni bana poto na ba yake wala ce qui fallait azaki na bien na bango bazo bango feli ne balinga ka amona bango na téléphone ba bango batoni so ba yake pour na fallait faire en so ba tout ba talibo fallait ninga za na mimona ka boye bona boye donc blom susu abalem ça va bien tout sous n'est dit faire non faire répondre ngai na bike ata tontine mais avec stade de France même mardi 3 fois niveau les à 13e à comme matalem sur 12 mais la 13e ni na classement nanga na classement na yo ouais butu bo deuxième na faire 13e ça veut dire que sur tel faire 13e deuxième à rater après fallait faire it oh yo blom sur le baga après fallait à faire it donc deuxième à timba après fallait à faire après fallait à faire mais c'est quoi 2 3 4 5 après fallait à 13e voilà il y a un shit na ah beta ba shit terrain munena so terrain là ko tale terrain on soit vous na balle kula azo sopa moko a vous na balle na donc abimeti na tribune c'est ni bana terrain vide dans la tête azo donc a été fallait les ça il peut pas
lembisa petiama lembisa mukile ozozikisa mukile ozozika mabe ofinga no batute bolamu na yo ekomi ebele mingi bato ko kasute. D'accord. Bazo bato sala nini colonel Daniel Leko force de frappe magistrat Hervé Nakalamu avocat général Kipulu atozi mitation na Mbujimai to na posa nozo na Kisasa évangéliste Edmond Ngabu du centre évangélique Emmanuel Souka na pasteur Francis Lola soy na Château Rouge au mona wana pasteur na biso poto ala ta kitoko defaté église de Dieu le réveil de Liège pasteur visionnaire page Malosa père Conde Beteza Soule Kauka ya yo ngo Soule Kauka Tongo au Picadongo na Belgique, Alain Gradi na Marod, Dédé Bokeli, des affaires, Masalanga, au Kenda Pimikwek, Maître Zinové, Vekava, Chéli Wendo, Chico Sengochima, Gilole Emporio, Maître Wera Mukuna na Londres, Maman Prophétesse Mimindaya, Machiro Kimfaya, na Bengo Defwa, Poupé Kinkela, Maître Jagger Moulenda, Petit frère propre, Musée, Maître Musée, Colonel Nabeli, voyant Kumu, Fabrice Moutomo na Bruxelles, Chukelo Mboto, Dadi Mola, Chukelo Mboto, Yaya Ngoyo. Donc on a pesi ba na maison mère Tumbo Tebele pour wera se on a azam masalanga na liambonga wera na makolo, tangazana na makolo quoi. Sur beti conseil, ba beti ka conseil na makolo bazalaki fona ya na siège, wera za tango de la part Jibazap. Donc tout on a photo bossa na ba souvenir. Tant que tu n'as pas si bon au talelo et mon toukuma bona boyema, c'est la famille. Merci beaucoup Camionnette Mbola. Pour saluer pe présence il y a confrère nanga de Game Pro. Salutations spéciales. À la bosse le romoropo nani président ngai nani bon apporte parole nani o tu nazo président mais le bat nga na habité ça biso rappeler biso s'il te plaît président ngai a salé mission mo na ti lokole oui hein bato baleba keno ndenge belé na minute oninga zala azoki na ba promo na ye azana respect fali donc fallait que ça mutu fallait azana guerre na ti lokolote azana problème na ti lokolote ezaka ndenge zala kaka na ndakwa elongo elekaki mais ba fanatique ba kena on ba comme ça on nzoko donc ndinga zawa na sa émission pour na minute fou na abunda nati azaka na pour ma falité yango na natiki bo comprendre bourgeois. Merci beaucoup Camionnette Mbola. C'était votre émission Carré Parfait avec votre humble serviteur, le E, le M, le S. Carré Parfait, émission socio-culturelle. Et puis ça va bien information. Il y a sur et c'est quand ils ont bien banda. Bolandi biso bongo na image pro de chaîne YouTube. Et puis ça va bien qualité. Il y a image, il y a propre, il y a soin. Il y a goût botala biso bomitala tobimi ndengeni tobimi soin tobimi goût. Balbi ba t-shirt oyo sorozana posa nango. Benga biso na numéro ezawana po ozango ezape na ba casquette nango. Botala biso tobimi ndengeni tobimi soin tobimi goût. Ozana fête à mariage, fête anniversaire, ozana posa bat balia kitoko na fête non. Contactez FB son service pour rendre tous vos services agréables. Salutations spéciales à toi, Luki Passport. Balbi ozana posa passeport dans l'espace Schengen. Contactez Luki Passport. Salutations spéciales à toi. Salutations spéciales à toi, Patience Moukendi de Longue Chambre. Moi, c'est à Pembe, à côté de n'a pas l'inté. Salutations à toi. Papi Kayembe, le boss, na Lyon, on a Pession Mbote. Et bon, Corneli Mounongo, 001, salutations à toi. Yawili Moucheni, na Pession Mbote. Na Pession Mbote, pas ya le big boss Jimmy Belao, salutations à toi. Salutations spéciales à Soule Kauka, Moto Mbongo, na Ilongaïs, na Pession Mbote. Na Pession Mbote, pas ya Aristote Didiam. Le noble, salutations à toi. Et bongo Francis Mundabi, na association Fofram, na pesi binombote, mote na open de gonangai, papilebo, Waz Telecom. Derrière la cam, tout ça qui na Yemoko, Jordan Mizwa, Zwakanga bien toujours, accompagné et assisté par le patron Bogos, Faya Basket. Tout comme na soga émission na biso, Jordan Mizwa, même abiso kuna, Toleka.